tosalaki lukutakano na 2018 tosilisaki makambo ya dissidence ya batu ya Monkoto na batu ya 26 tokataki likambo wana esilaki komona ete bakoti na bamaji bakoti na bakisi biloko ya bamarabu kokotisa bango na se ya makolo na bakaleson makambo wana na lingomba na biso esala makate eza komona na penzake bazali na lingomba na bango yango to clôturaki deja makambo oyo ezali lisusu na mesa na biso te ndenge bakendaki basala lingomba na bango eloko nde etikali balongola nde ba uniforme na biso babima pe na bandako na biso mekolo bake baya kozonga lisusu makambo ya reconciliation na lingomba ezali te. Katembo boni kozwa bato lokwa bazoba boyeko zolobela makambo ya kisi na kindoki kota na nkamba te besiko bozomona bato nderika bazoba ebongo tango boyambaki chef coutumier ayaki na nkamba kosenga nkamba esala association pona bosala école ya kindoki oyo ya bengaki école de pouvoir wana ezalaki kisi na majite tozali kosenga na papa biso chef coutumier ya République démocratique du Congo tokosenga na papa asengela biso na président de la République tozali kofongola école de pouvoir parce que chef de groupement bazali l'école te bayekolaka pouvoir te kaka bakangi yo bapeso njoki okoti na butu obandi négligence mais awa lokola tokosala école tokomanda kotalisa bango ndoki nini magie nini talisman nini esprit nini lelo yo Katembo na bino ba pasteur boza kuna na bino nyonso bozo lobela biso makambo ya magie na kindoki botika komona bato lokwa bazoba ko boni boyeko Katembo. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Bah français, bah vous mentez, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Boni boyeko Katembo. Lelo yozo lobela biso likambo ya magie kindoki oyo kobebisa nkamba. Et bon tango chef coutumier ayaki na nkamba. Ayaki kosenga bosala association pona kotonga école ya kindoki. O yemoka bengaki école ya pouvoir. Wana ezalaki nini? Ndeni kozwa bato lokwa bazoba boyeko? Bino baye bazali na miso mine. Nandenge nazomona bino mingi bazali kopatapatawa na kotika na malembe na imanamisu ya bato bana bamona yo bakoko bamona yo bapapa bamona yo obebisa eleki malamu kotika na malembe obien bamonisa yo na misu ya bato awa papa eloko nazali koyebisa bino papa azali koyamba mokili mobimba biso tozali koyoka papa mawa mingi ata ezalaka eleki paske azali na bonzambe me soki azalaki na bomoto liwa ekozwa ye noki opemi ezali te
bakilo na kilo ezali koya tala awa lelo koya na nga ndenge na yawa bato nyonso oyo bino bokomaki na bakisi na moyeke na bilanga na masiba na bino na kotia banyama na zamba na kosala babonheur na bino botia bango na bachaine bazali na kati ya cimetière ntango ya moto akokufa nano ekoki te me bino bobomi moto wana boke kotia ye akomi mosali na bino bato wana nyonso nazali kosenga nzela epai ya papa nazali kolongola bango na bacimetière mpe kolongola bango bachaine nazali koya kotika bango awa na kamba monde ya ndoki eza lisusu na valeur te okotambola na butu motakala na moi olati elamba oye epai ya bato normal bato wana nyonso tozali na satellite ezali kofilme bino awa mpe na ye nango Kimbangiste oye ntango tozali kosala kontrole ya bandoki mpe kokanga bandoki nalingi namona bakimbangisi na kati te paske bazali pelepe na molimo mosantu paske basi bazwi nguya makasi paske basi batosi me oyo na kokanga na kati ya kimbangiste azali na milimo ya mabe alobi nazali pelepene ya nzambe me yo ozali na 2 temps yeba biliaki yobi yenye awa nazali awa nasali 3e jour lelo eza mokolo misato banda nasolaki na papa na 22 heures ndenge nazali awa natamboli na 4 points cardinaux ya nkamba namoni makambo ebele oyo bino bozali kosala epesi nga mawa mpe na pasi na kati ya Yerusalemu nazali kosenga na bino botika bisaleli wana botika karaktere wana paske papa Simo Kimbangu atindi soda makasi oyo akokanga bino omoni papa azali nzambe akolobela bino te paske okomona lokola panzi bana me biso tozali bachef soki ozali na mbeba tokoyebisa yo soki ozali kotambola malamu te tokolobela yo yango sikoyo tolingi makambo nyonso oyo bino bozali koya epai ya papa bokoya dabord botiki makambo na bino ya mabe biso nde bachef coutumier tokoya komema bino epai ya papa paske ntango papa ti loboko opanzani na nyonso oza nango ntina na yango mingi bazali koyawa na te kosenga epai ya papa me bozali na bosembo te bozali na mbindu mingi bozali kotungisa papa papa kopesa yo okomi wana na minite limwe banani bazali kolimusa yango soki nano bosilisi makambo ya butu te bosilisi makambo ya kintoki te bozali koya epai ya papa biloko nyonso papa azali kopesa bino bokosimba yango te yango awa tozali kosenga na papa biso bachef coutumier ya République démocratique du Congo tokosenga na papa asengela biso na président de la République
tozali kofongola école de pouvoir. Parce que bachef de groupement bazali na école te. Bayekolaka pouvoir te. Kaka bakangi yo, bapesi yo ndoki, okoti na butu, obandi négligence. Mais awa lokola tokosala école, tokomanda kotalisa bango ndoki nini, magie nini, talisman nini, esprit nini. Wana ezalaki nini? Ndeni kozwa bato lokola bazoba boye ko? Balobi likambo ya réconciliation bino so bokomi agité eloko ni bozobanga. Quand balobi réconciliation, alors pour ni boko zwango tata ke lokola ba famille bakabwana bazongana nano à part na makambo église. Bino mo bozoloba ke baza famille likambo ya famille to boyité. Mais botika nano ba se réconcilier en tant que famille. Tango to salaki assemblée générale na 2002. Ba papa bazalaki na kati assemblée te biso nde lingomba to kangaki likambo ya mibeko. Bolongola makanisi ya koloba ke bana ya papa Mfumwambanza balingi bandeko na bango te eza makambo ya famille te. Lingomba nde azali koloba eza makambo ya famille ya koloba ke bana tel te yango te. Ezali lingomba. Bino mo mozoloba ke baza famille likambo ya famille to boyité. Mais botika nano ba se réconcilier en tant que famille. Parce que yona ba famille na yo bosolaka. Bino be batu ya 3 na ba famille na bino même na o baza 26 bosolaka. Mais bozo bangani botika nano taba yo na compte famille. Même ata na compte église. Bon mona ngo eza problème mais botika ata na compte famille. Na compte famille pe bolingi te. Mais pas ni bozo tika ba mo ba papa baloba te. Papa Simo Kiangani, papa Zako, papa Rigen. Mais botika ba mo baloba ke to lingi na biso te ata na compte famille. Donc so balobi réconciliation, pas ni bozo tchanga ka ke eza makambo église. Ah, boni boyeko, papa Katembo. Vous zo batloko neti bazoba neti bana mike on dirait to makamute. Chef coutumier aye kuna bo pesier place bo pesier micro abandi côté ya bakimbangiste makambo oya kindoki ki kindoki ze loko moko amema ya kuna machine. Bino ba surveillant à premier poste. Botika ke chef coutumier akota na machine ki oya ya osala test ya kindoki. Atwana nyoso tozali na satellite ezali ko filmer bino. Awa pe na ye nango. Boko akota ki na wana nkamba te. Ah, poni boyeko. Tobala na bino boy. Soko boluki guerre moko médiatique. Boza bana mike boko kati. Parce que bino tangu nyoso bo fungula monoko ba kake na ba bombe bando kweya. Eloko malongo ko bimakuna na pa na bino te. Parce que bozo tambola na solo te. Tala boza ko se contredire. Yo moko le terminateur Katembo. Si na micro kaka o simbiwana olobai ke biso ndenge toza boye mobeko ya liboso ya lingomba na biso ezali tosa leta. Leta pe toza koloba ezala leta ya Angola, ezala leta ya RDC, ezala leta ya Brazzaville. Tolobi boye biso tozali église toza kosambela pona kimia ekota na mokili. Ezali makambo koloba te ke leta ya kosalisa biso réconciliation. Leta azali na mibeko na ye lingomba ezali pena mibeko na yango mibeko ya leta ezali yango te ya lingomba. Biso na lingomba réconciliation ezalaka te. Soki mutu akweimbe na mbeba bapesi ye etumbu, il faut asala etumbu aya kozonga na réintégration. Bayambi ye lokola sentelama makambo na bino koloba ke boya kosalisa biso réconciliation ezali te. Oyo ezali makambo ya milimo ya batu mabonde litoza ko bondela awa yango ezosunga bino ba pays nyonso po ete bozala ndenge bozali. Tolingi désordre te. Bolanda ndenge biso toza koloba puisque boyebi makambo ya leta me ya lingomba biso nde tokoyebisa bino. Tokotaka na opposition te, tobundaka na gouvernement te. Mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka. Tofinga ka gouvernement te, tobundaka na gouvernement te. Mais lelo toza komona bandeko na biso ya 26 égale 1 bazo kangama na bato yo baza ko contredire makambo yo gouvernement azali kolinga. Biso tokoyokana na bino ndenge nini? Biso tokoyokana na bino ndenge nini tangu bozo tambola contre doctrine bokomi na doctrine mususu. Toko sangana na bino sikoyo ndenge nini 15 ans après séparation. Tokotaka
na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka ezali makambo akoloba te ke leta ya kosalisa biso réconciliation leta azali na mibeko na ye lingomba ezali pena mibeko na yango mibeko ya leta ezali yango te ya lingomba makambo na bino ya koloba ke boya kosalisa biso réconciliation ezali te oyo ezali makambo ya milimo ya bato mabondeli toza kobondela awa yango ezosunga bino bapeyi nyonso po ete bozala ndenge bozali tolingi désordre te bolanda ndenge biso toza koloba puisque boyebi makambo ya leta me ya lingomba biso nde tokoyebisa bino tokotaka na opposition te tobundaka na gouvernement te mibeko ya lingomba na biso ezali ete oyo azali na gouvernement en place yende biso tolandaka tofingaka gouvernement te tobundaka na gouvernement te mais lelo toza komona bandeko na biso ya 26 égale 1 bazokangama na bato oyo baza kocontredire makambo oyo gouvernement azali kolinga biso tokoyokana na bino ndenge nini makambo na bino ya koloba ke boya kosalisa biso réconciliation ezali te oyo ezali makambo ya milimo ya bato mabondeli toza kobondela awa yango ezosunga bino bapeyi nyonso po ete bozala ndenge bozali tolingi désordre te bolanda ndenge biso toza koloba puisque boyebi makambo ya leta me ya lingomba biso nde tokoyebisa bino leta ozolanda biso tozali bana ya Congo toza na droit ya expression toza na droit ya liberté na biso église oyo ezali ya biso moko malamu bopesa biso maboko ndenge leta ya liboso asalaka tokozonga lisusu nsima te tolobaki mpe tosilisaki na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu amen, amen. Ilelo katembo changer ozo gangela ba gouvernement ya Angola ba gouvernement ya RDC ba gouvernement ya Congo Brazzaville mobeko ya liboso ya lingomba na biso ezali tosa leta po wana ezalaki 4e président na bino lelo asuki wapi bo matabo kita réconciliation ezali boza ko s'agiter na bino pamba réconciliation ezali